Capage TV. Au toucher point. Ouais. Parce que Batubazo négligé ce qui est nécessaire. Ouais. Or, peuple les a koufa pour manque de connaissance. Ouais. Voilà. Loisir est bien, mais loisir est comme on a, et même on a distraction, et même on a échec. Les lois osent. Mais lobby, ou éviter ni ne voyez là. Vraiment. Voilà. Les lois en a libala. Osa bien, mais lobby ou éviter ni ne voyez là. Voici tout pesa makambo ko protéger yo. Ndengo zali sikoyo na lobby tango ko ya. Amen. Ba conserver ka pouvoir et en Zambé na vie à sanctification. Pas de vie de péché. Parce que ceux qui vivent à péché, Nzamba tiki yo. Ok. Vie à sanctification. Vie à kotamba na écoute ya Nzambe. Koyoka Nzambe. Papa, yoka Nzambe ndeni. Ok. Avant continuer. Soki Nzamba lobé liobo ouvertement tendeng na zoloba. Il parlait ici dans sa parole. Ndenge mokanda Hébreu chapitre 1 zoloba. Ok. Ezaki wana mutu oswa puis mukongo susu douleur ya mukongo yaki makasi kolampa na tongo moya kolampa ezate mokene musala penza na ba fatigue. Mais na moni ke nyonso wana penza tango asamela na moni ke nyonso ekei. Ngabo siko fana pesa penza témoignage na moni ke malade sili. Yango na yaki pa pasteur Lukamba Josué asamela linga na moni ke malade wana eko sili. Liboso nazaka koteka bien te. Nazaka olamba mikate me ozomona koteka moka ya bongo baklia penza bazate mo boyeko lala. Mais à partir na ya awa na mema en tout cas commentaire ezate na sala kombo na bibwa wana na yebite e koma olekelanga moko nazamba client moko nazaka mususu na troublé nazomona te na tekela nani na tekela te na koma oluwe na batu bazo tekela ngai parce que ngamona kokate e koma kolekela ngai na sala kombo voire même papa au moins papa responsable na veste na jupe mais akiti azo sombaka mikate na ngai elekela nga moko. Alors et pas na Nzambe zabo. Persévérance. To ko bonda lelo zi solution te, lobi okoza pe solution. Capage Télévision, mbote na abonné na biso nyonso et merci pour la participation na bino na espace na biso oyo to pesa kango na évangéliste Josué Lukamba. En tout cas tout le monde m'a vu eza moi baisse par rapport à l'émission mususu biso tozo boya vraiment kokotisa bato na Nzambe na ba titre ba actualité boya en tout cas bo ça vraiment effort bo partager l'émission ya boye kola koyoka liloba ya Nzambe to lingi te tango ya problème o corona ndebo komi pesa kotala ba émission chrétienne o mutabeli obo ite foko yeba Nzambe tango za nzoto makasi ngai ata nzala nzoto makasi nazaka na kati na Nzambe nabela nazaka na Nzambe na ngai yango wana tika ngate et merci et bienvenue papa Josué Lukamba boni santé pe ya ba na Nzambe ba mpate nyos. Oui, santé ça très bien, ndako kimi ezali. Ba mpate pe très bien sans problème. Ok. On peut rappeler biso ka église les autres déplacés mais bozana. Bon, tozana mwa muke, lokola bateki lupango. Ouais. Et sengeli bateki une partie et tikali partie moka muke, soki ki basombi, wana bazongi biso mbongo na biso comme ça na moi temps ba opesa. Ok. Merci papa tozana yo kaka ayo pozali moko et en tout cas papa na biso sonika futo le kape wana et tout azape muto alendi sa na liloba otala ki ba vidéo na ye yo mi lobela kini parce que et bête pe bat mabaku hein. Bien sûr natalaki mais au moni tous accords du Christ. Ce qui ata linzaka na yo ezoki moteme ko ça toujours passe. Lito isoki ezoki toujours parce que toujours formé corps du Christ. Acte au basali na église, c'est pas la première fois. Alors, Zamabe ko touché église ensemble. Et pe ko landa lisusu, yaza coupable te na makambo ba zwaki batie na charge que c'est comme si yende a pesi candidature ya Malonda pour na passer. Oh Malonda zali ni mondimi catholique, ni mondimi armée de l'Éternel, ni mondimi nulle part. Donc aza mondimi catholique. Alors catholique bango moko bato bazana manigancho na pona ko salati Malonda alek
bien que bazalaki na ba candidat na bango mais na ba critères et simbité. Bon, il y a l'équipe bango ba désister, c'est comme si ba boakeli bango église de Réverbère na ba église mususu. Alors, ils are regrettable actuellement et que loko no senga kaka ke mokonza mboka ayi ba ko za charge. Mais na koloba ke ba tika ba sena nzambe bazonga maboko pamba te vidéo etamboli ba ba sena nzambe c'est que otala ki vidéo côté moto. Natalaki mais il y a lobby vérité parce que c'est comme si oh ba pesa ki bango mbongo ya lobby te ba pesa biso mbongo te même to kutana ki na mokonza mboka apesi biso pe eloko te alors malobana nete ba to analyser ndenge belé ouais comme cop ouais pour ba to que ba les cop pour Alexa Malonda et tout or c'est pas ça. Voilà, en tout cas merci normalement le moment ils ont sonné montre ndio ezolo ba qui n'a pas reçu que sonné, il y a beaucoup de lobby. Ah, ok. En tout cas, technologie est comme évolué. Papa, les alliés, comme tu savais, ça moi ma bakou parce que les confinements, ça l'a mis à Gombe, mais côté l'église, les alliés vraiment kakakou, mais la kou, mais les alliés méthode yamala moto, bah quand rendre ba intercession et ça, mais là, les autres kendele, mon yonde. Bon, là étant que mon salle Nzambe, il faut que ça habitue à la circonstance, tu n'as pas le Paul et dans les malheurs et dans les bonheurs et na ba makamioso na zala nangai normal oyeye na biki yeye za circonstance et les kanango voilà na condamner ne bato ba sala ba manigance na bango pona bazwa mbongo et ba ki ça ba confinement et bango pona bazwa mbongo peut plus souffrir, c'est pas bon ça. Voilà vraiment, mais pona nga na mona nyoso eza normal. Et bon, on te le dit, Mahamkasi, moi politique, yo za mutoro côté on a politique mais marche. N'engue monela ki amu ba congolais faut baza non déterminer mboka ils a deux sortes de politique bato bazo ça la politique active na biso to ça la politique participative. Voilà donc soko lingi ko ça politique item politique ko ça lisayo. OK voilà alors tozomona pe tozoyoka ba marche salama pour na makambo union ces les cahiers à la Ronsard et ainsi de suite il y a ba makambo obe mina ko bani tout alors moi na loba na bozindo ezate mais du moins ils ont mabé loi ya ba minako na ba sakata c'est pas bon parce que ils ont protégé ils ont pour na ba intérêt na bango wana kutu eza inutile et ko sala manango kututé bon pour na Ronsard et passer na élection ba voter bango ko voter na ba oui confession religieuse ba voter OK hein a 6 voix sur 8. Ce qui est peuple boy, alors tout ça l'année président a décidé ce qui va bander l'élection va bander là. Voilà, c'est un petit problème. D'un peu général, Sony Kafuta papa a lobby que ba okuta na lisusu ba solo là ba luka ndenge ni ba cause la solution. Comme ça solution ba pesa peut-être que c'est plus ça peut biso peuple. Voilà. Merci en tout cas yo nanga toza kutima ngamba politique te tozonga vraiment na vif sujet na biso et ndenge ni évolution wana ya makambo comment ko combattre ennemi to bengi diabulu et puis ndenge ni ko neutraliser ko silisa et puis comment ko détecter les sources to kotana na bozindo likambo wana lisusu. Merci beaucoup pour toucher point. Au moins makambo ezali très important, c'est pour la vie d'une personne. Makambo soki ozolanda yango. Ouais. Puis ozumayele. Gloire au Seigneur. Pour Bible ezoloba que mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Voilà. Il faut la connaissance à makambo pona oyeba ko réussir na vie. Pour ceux qui te lelo za bien. Mais lobi oyebite ni nekoya. Si. Voilà et loko na koloba. Alors, au toucher point. Ouais. Parce que bato bazo négliger ce qui est nécessaire. Ouais. Or peuple za kokufa pour manque de connaissance. Voilà. Loisir est bien, mais loisir est comme on a et même on a distraction et même on a échec. Les lois ozwa. Mais lobby ou éviter ni nekoye là. Vraiment. Voilà. Les lois en a libala. Oza bien, mais lobby ou éviter ni nekoye là. Voici to pesa makambo ko protéger yo. Ndengo zali sikoyo na lobby tango koya. Amen. Voilà, c'est ça. Alors, moi, ce qu'on néglige, le problème est mais lobby, on peut ça capable raison, on peut ça raison, on peut ça numéro, et ça la yoto yangai. Vraiment. Pour la solution aux zoyango. Vraiment. Voilà. Mais il est temps, il y a quoi bakoza makambo. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Non, banana verset. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 8 et le biboye. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que oyoki? Babiki moto azosumuka azali moto ya Satana. Si tu vois aujourd'hui un pasteur pécheur
un frère ou une sœur pécheur, il va bien qu'il y ait le fils du diable. Même volontairement, même involontairement. Voilà. Yango, ndenge to tangi na verset, le but que le fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire bah œuvre Satan na ezali. Tozomo na yango na ba agent na ye. Ba démon, ba ndoki, ba magicien, ba charlatan, ba marabout et ainsi de suite. Bazo sala musala Satan jour et nuit. Alors biso pe boya nzambe tozali. O tozo sala musala ya nzambe jour et nuit. Mais biso tozali ka ya nzambe pona ko détruire ba œuvre nyonso ya Satan. Misala ya Satan ya ba ndoki ya ba magicien. Alors yango moni ke tozala nde na guerre. Vraiment. Monde oyo tanga makama na zoloba. Monde oyo eza monde ya compétition. Monde oyo ezali monde ya oyo balobaka Irak. Monde oyo ezali monde ya combat. Nzambe azali nzamba compétition bako sauter. Amen. Pourquoi dans le Bibongo? Pourquoi? Au moins nzambe soki apesi yo pouvoir, apesi yo force. Il faut à mesurer yango. Parce que à mesurer yango ndenge nini. Yango nazo pesa ndakisa tozui David. Nzamba apesi pouvoir, apesi don. Mais pendant mesurer yango akikutanisa na nzamba na ours. Abomi ours. Exagéré. Vraiment. Akikutanisa na lion, abomi lion. Nzamba nzamba compétition, nzamba défi. Amen. Akikutanisa na Goliath. Ok, tout le monde dans le roi Bazobanga. David a bomi. Au moins, ils ont ma compétition. Amen. Si quoi, ils ont mesuré force, ils ont pas na bitumba, na ba combat, na ba dégâts, na ba problème, où est là on a vie. Mais si quoi, ceux qui ont osana yangote, c'est-à-dire osana pouvoir divin, problème on est qu'on lit ayo et qu'on met là yo. On l'a bien. Na lundi papa. Yango, nzambe lokola lobi que je vous ai donné le pouvoir. Na Luc chapitre 10, verset 19. Ah oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ce que tant qu'il y a ce pouvoir, yo ebi ko sale la yangote et ko détruire yo. C'est-à-dire munguna ko ya ko attaquer yo. Tant ko attaquer yo a olonga parce que ebi ndenge maniete. Ça lokolo za soda. Ba pesio munduki, ba pesio teni, mais oyebi ko betate. Mais soda c'est ko za faux soda. N'évitez, vous avez la baïonnette, vous avez la weple, vous avez la cordelette, vous avez la surtout barmir, vous avez la bombe, vous avez la grenade, mais n'denga kobeta, oui bien côté. C'est vous avez fait ça. Vraiment. Vous comprenez ce que mais il y a un Nzambe à l'ingine bongo, Nzambe suka sali biso bongo. Alors, tant on a Nzambe à pesinga pouvoir wana, nga bandi ko loba nanga siko. Ce que je dois faire pour réussir au diable. Il y a une Bible qui va résister au diable, il fuira loin de vous. Mais tant que le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Moïse, dans Exode chapitre 7. Oui, papa. Verset 8. Non, verset comme ça, deux ou trois versets, voilà. C'est pas mauvais. Exode chapitre 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle. Faites un miracle. Tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi on fit autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Est-ce que vous comprenez ce que ils ont compétition. Ils ont défi. Nani alongi. Parce que bazalaki na pouvoir, ba battre la pouvoir. Amen. Loba amen. Amen. Pouvoir il faut conserver en mot. Ba conserver ka pouvoir et en Nzambe na vie à sanctification. Pas de vie de péché. Parce que ceux qui vivent à péché, Nzamba tiki yo. Vie à sanctification. Vie à kotamba na écoute ya Nzambe. Koyoka Nzambe. Papa yoka Nzambe ndeni. Ok. Ceux qui Nzamba lobé liobo ouvertement tendeng na zoloba. Il parlait ici dans sa parole. Ndeng mokanda Hébreu chapitre 1er zoloba. Ok. Hein? Akoko lobelon même ouvertement na voix audible comme ça. Voilà la parole ou ndengenga na zoloba. Si qu'on na loba. Voilà. Ya koyoka kotamba na écoute ya Nzambe. Koyoka makama Nzambe pe ko mettre en pratique. Amen.
conserver pouvoir divin na prière. Ce que vous avez de prière et ça passe. Na vie à jeûne. Jeûne et prière. Il y a un moment même Jésus avant bana musala a que 40 jours et 40 nuits pour avoir pouvoir. Il fit revêtir du Saint-Esprit. Et ça pouvoir. Alors il ben conserver. Et puis n'a pas ça sauter. C'est pas le moment. Il y a pas ça ma famille. Voilà. Voilà. Oh besoin. Mais monsieur te couper ça na cime. OK. Voilà. Alors moi, je me suis engagé à chercher le pouvoir et à le conserver. Voilà, à protéger le pouvoir. Comme tu me dis, je dois pouvoir me bébé. Alors, dès que on a bandit, qu'on respecte le principe. Na camarade na Stani à Lula. Donc, berger Silas. Jusqu'à présent. Alors, ce que to sambela to sala ba prière et pas na bango to la pena ye na chambre moko titi tanti na nya salula na pese mbote on passa tonton Jean Willy na poto mbote na yo na mama Gabi mbote na bino bisika bozali alors nde sikoyo tanti na nya sa voyage à Angola na to tikali ka biso mbale na ndako prière na 12h to bandi prière na titi ye lokola zala ka un peu timide parce qu'on a peine à timide mais tant que tu es baptême tu as mis mon limo mon santo n'est-ce qu'on a comme l'homme là c'est qu'on a fumami mais il y a tiré les cadeaux si on gagne mon diriger prière allez tu fukami na 12 tu zobe tu zoyemba tu zobonde la toi papa tu comme 13h tu là na 14h colonne de niwe et quitter linga OK et ça t'es na ndoto mais tu fukama colonne de niwe tant quitter tant que quitter linga voix zoloba OK pour ba souffrance nyo songa na passa nzamba lobaka yango OK nde na ebaka jour et nge banda wana voilà après 1 Pierre chapitre 1 verset 7 Josué et bien 3 fois Josué 1 Pierre chapitre 1 verset 7 1 Pierre chapitre 1 verset 7 et zaponayo tu vas souffrir et après oko sepel et les kinango et les capé voilà voilà et c'est le cas la souffrance c'est bandit tout et tout mais pour nana comme masiko na pouvoir au kanga bandoki et bandaki de place on a zolo basiko pour et bandaki OK toyoka toujours sambela mais après toyoko pema na butu moko boy to lamuki tozalaki na jeûne ya 2 jours à sec nganayi na bien non kaka to jeûne à sec 2 jours à sec ah oui ça va to jeûner allez to bandit premier jour ti butu attends maïté même ko sukola to sukolité et bon tout ça la bagène na makasi de ko bossete ko sukolate ko lia pété et l'autre côté to ma pété comme on appelle moïté ba lo ba pe ko lo baté so na jeune bon ko lo ba peut-être équipaté to ko lo équipaté to mi kangi pena na ndako to zaka bisomba ken de lo na jeune ba lo baté ah bon normalement unité la ko lo ba mais ce qui peut-être webisi mutu et ça peut les sumuter voilà et ça capona bon voilà mais dis-moi toyokani na ye nde ça jeune à sec premier jour ti butu bon njamba laxi mo ban kamwa batum susu banine deuxième jour nde place na kabandaki tozalaki fatigué mais ya fukama voilà to komi 0 heure to bandi prière na tie ventilateur ya mukuse ya ye ya chambre na totie allez pour na pesa biso mali to fukami na ndavi siko na otinda nzembo ya fukami tozo yemba tango e komika Yahweh, 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 ozali nzambe nangu ya nzembo wana ngana zotinda papa ya zodi ya mbato zo yemba to beta maboko oh no kineti chaleur chaleur na yoki na fungola misubwe nzoka colonne du feu malheureusement pardon photo il est pété il est comme salam colonne du feu peut quitter linga et tient na kati penda boy oh ndako ezalaki na plafond et tout mais ndenge transpercé et continue penda na kati est-ce qu'on a zo fuka manaye total na boy biso mbale siko na kati ko yemba tant na kati ko yemba yesiko yo akati yemba ndenge afungula misu boy atseka oh amoni na kati amoni na kati colonne du feu atseka oh siko voix ezobima na colonne na moto wana ndezo bisangai Josué kende na adresse boy numéro 48 bis ya veni ezalina mwana moko wana alinga kufa ba kometi mama yemo ba bimi mwana na zokufa
kende ko intervenir bondela pone parce que bandoki esi baleye moi si ya noko ya mona donc maman ana comme na ye Marceline natangi kombo sikoyo moi ça noko na ye vous comprenez moi si na ye moi ça noko na ye parce que moi si wana azana kindoki mais mobali za soda ake garde azate na ndako alors sikoyo kende pour maman na alingali ya mona na tala azwaki kalesona eza ba complet ya bana miki ya petit bateau voilà d'abord pour na joyer à côté sa malade apesaki et biscuit maman ni akendeki wenze atikele mwana vraiment siko yen azui biscuit ba maman a une négligence à biloko wana mwana déjà ça c'est une année et demie mwana une année et demie alesi biscuit siko mwana nda bani malade ti malade aussi la te ateki nyonso papa ya mwana na a voyagé akende poto mais sikoyo mwasi nde azongi pa na bango na mwana koma mwana ngo Jani na otanga na kombo voilà alors nde sikoyo malade aussi la te ba teki me biloko ndako esi la kaka te sikoyo donc moi ezate ba keti mama yemo mama bobi en tout cas moi ici ezate soka kufi nde botie na mwa obika sote oyo ba komi na poko anga biso siko na butunza moloba na kolon du fait na adresse ma comme nyonso et puis tant ba nga ba battre na biscuit et simba kité nde aiba comme on complain on a un petit bateau après ça moto ça na venir à sima à l'action la komba papa na papa na mokonzi ya ba mokonzi bandoki wana siko kende botola yango na mona na vision na ndenge bazolo basiko nga na fungula miso na omona na ke papa wana na botoli na gangele pesa na apesinga na zui ale nga na zoyo zonga na bima pesa nga mwana wana ba pesinga mwana wana normal te wana na kete taka ndenge kolona ndenge zo loba et puis na omona na za na scène scénario na fukami pesa nga mwana na zui mwana na bonde le sili amen amen na kitsa mwana tamboli oh mwana déjà a sali quelques jours à lui sauter kana kitse ba tamboli yake pa mama na yambi ya bato baleli ba sepeli ba yo sala nini kana sutuka boye et puis nzamba obi na ko exposer moi si wana kende intervient et Kati est disparaître total nga na ye total nga na ye so monano donc normalement la tesuna lo wanini na bandela wapi na sala ndeni na tuni stani oyoki abi na yoki mais pendant quand c'est l'homme bête né mususu ndé comment na l'église ça celui femme mususu ça la miracle belé ndé pasteur a benga na na kala mais what pasteur frère stania na ko kanisa là mususu stani évangéliste José na mo bikila voilà c'est ça mais atika kanisa na ngate stani vraiment nzamba pa la sala pena moninga malamu voilà a kanisa la mabete bon aomona tozana et tozolala yekutu na dépendre na yi po ba ngaba zana na mo ba moyen po papa na banga zalaka DG PDG na ce qui a société ambila oni société ya ambila ce qui na nini na Petroco PLZ voilà ça PDG tika kufa tika bana baza 14 babuta 14 na tika bon baza bango bien voilà nde donc totalani comme ça bon likamunini bon to salanini donc to remercier nzambe allez to bando remercier nzambe merci allez prière zibisus ti to komi 3 heures na to kata to kati to lali ndenge to lala na ndoto sikoyo na yo lota même événement colonne du fait et lisusu obi Josué ndenge zawana kende wa intervenir kaka siko ndenge na zoloba soki te mona na zokufa soka kufi ngano tu na yo nde na bangi et répéter même scène pouf tant on font la mise au boy 5 heures juste na la musie na bi stani ala muki na bi tale e bande isusu na ndoto siko tokende abi tokende ngabi te ngano banga so kebo likamongeza ya solo te to bokemo to taper côté abi te tokende nzambe mutalobi tokende ya fortifier to bimi tokete inde na 5 heures na tokomi portail ya okanga totoke mutaya fungole oui bonjour oui boluka problème biso de oui tozo luka Saint Marcelin afin Dakar oui abi problème nini tobita biso to basala nzambe et puis nzamba tindi biso pona to kutana na Marceline pona mwana
Abi ah oh bokota. Abi wana leki na ngai. Donc hier Marceline avant de prendre la grande sœur comme un bébé. Comme la grande sœur bébé. Donc non tanga ba comme vous excusez ngai. C'est mon kolongola molongo c'est nini voilà. Avant Sibiso. Akepe à la mousse Marceline. Marceline aye misu rouge. Ya aolela. Natuna bonjour bonjour pasteur bonjour. Oui, ngawe. Nabindeni mwana. Kata onendeni mwana muta kata ni suna kolela makasi. Ah, ntote zwakimia toye na solution nzamba osala zwakimia. Tia assez ressaisir. Noi bon, nana mingi olobate na bete lisolo, mais na boy kotanga kombo ya mwasi anoko. Nabi ndenge za boy ko banga te mwana balesa ke biscuit pour bakotsa malade babomaye. Mais à résister, ti simbité bayoyi baisusu on semble un petit bateau ils la ligne boé ligne blé blanc abi oh na luka kango ti lelo na mona ka te soki kenda wapi abi voilà comme on a sous-vêtements ezate single ezate mais ezala ki na ndako mais yo on négligé na yo non salela yango prière très important voilà même na ndenge na zolo makambo yo soki omoni ozana essuie na yo elamba na yo eza ya sika hein ata olati mais au coup taboé batoboli de madusu. Ok. Ça l'intention qu'on l'attend. Ok. Donc na loba makambo ko spiritualité moko batu ba négliger quand même et ça na be fait makas. Et là moi etoboki, et là mais ça na no tie ke etoboka. Et là ya ko toboka peut-être au sale titi on moni que l'ennemi etoboki ça va. Mais on la mukaka bo mukuta de madusu. Ata ya mikata ya minene. Yo pe na négliger oh la meto boki ozikaka au sale na yebisio isili. Ni babe ko lata yo o comprendre te. Ou malade ou eloko moka mabe ko yela. OK. Oh soko kuti bongo mbala moko sale la prière détruit ko lata nanti. Sale la prière muto a sala ki bongo au moins nzamba frapper. Eloko elinga ko yela yo. Les ongeliers amen. Voilà c'est ça. Alors bon na kangi parenthèse wana to sola. Alors ndesikoyo na bosi moi si on a azaliawa. Encore ben ils 4 portes. OK. Ce que porte moko ya noko na mosinyana. Porte mususu ya locataire. Porte oya misate landi. Na porte mususu voilà. Alors ndesikoyo na biboye langa mwana mais moto ana nzambe ako exposer. Oyokinga pesanga mwana apesinga mwana kaka ndenge na monaki na fukami na bondeli nzambe bikisa monoyo tout amen amen na kitsa mwana wimbo na tamboli pas que ko yamba mwana allez kolela vraiment na maman nani tout va aller mais bon ça va bon le latte bon ça élément venir nzamba sali bisoto kei bon to simize là to ki mapesi biso 5000 francs so kinini to futa transport to zongi na biso mama journana eleki combat butu o elandi sikoyo mobali na ye azalaki na garde 48 heures nde mobali na yete na biso butu mama na siko balali na mwana sabiki na ye siko na butu nde balali anti caractère aroya esusu na butu batesi bale bakangi ba porte mama wana ya ndoki alongwe pa na ye mutakala ni aye akoti epa na bango ba porte soigneusement fermée à côté na ndinga kindoki à côté suna chambre ya ye mama ya mwana à côté kuna a hypnotiser bango azui mwana pour abima na ye ba ke ko exécuter ye penza ko exécuter et puis ba yozongisa yango mo ola mukana tongo be mona ebembe o abela ka ka kutu bien o mona mutu o amela ba kisa sia comme il bien sol na bato nende na lali ka kufi nzoka ba exécuter malade zalaki ya kindoki ba landeli ye bobi akobi kate faut ba exécuter. Ok, donc monsieur ezaka bongo papa. Ba yeli penati, ba zio pena na bongo. Ndoki alandela ka mutu malembe soki azio na ndenge ya briskete akolandelo malembe. Yango tango to commencer à comment prier. Ata boye na ko pesa ba tout technique ya ndenge ni ndoki soki alandeli yo akutana na nzambe. Parce que Bible lobi na Exode chapitre 23 verset 20 tikana tanga. Vraiment. Et sunga bana nzambe. Ouais, amen. Exode chapitre 23, na verset 20. Yoka, yo kitati atana 26. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix.
Écoute sa voix, ouais. Ne lui résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera point tes péchés. Car mon nom est en lui. Amen. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Okay? Mon ange marchera toujours devant toi. Amen. Donc, ndenge tozali boye, ba ange nzambe batambola kanabiso pour nous protéger et consort. Si tu pêches, il te laisse. Comment tu sais? Il est malséant de vivre une vie. Il y a désordre, il y a débauche, il y a ma baie et consort. Pour la nini ozo fungula ba porte. C'est belé. Voilà. Alors moi j'ai pris l'initiative et la discipline. Il y a tosa, il y a un principe divin. Amen. Ne maman à côté, a vu moi na bango tout baïdi de l'autre côté. Tango azobi manaya comme à la porte. Ange, il y a nzamba bimeli. Amen. Physiquement, moi quand j'ai physiquement, j'ai un esprit. Pas bakanga physiquement. Si. Tango ange abimi, ange abeti double. À quoi? Pas à quoi penser na pavement na yena mwana. Porte donc même ce que ndako ningeli bugugu mwana ganja leli ya ju choc na bassin. Au côté le matin, bato la bouquet. Siko ba ya ser beba bimi, masina bimi, ba ya boye à quoi quand la porte. Mwana zoganga ba rapidité ka mwana. Ba zoganga siko moi ba simbezate, moi pas fungula la porte. Ezate bato pe ya nini ba la muki. Allez, ba buka porte ko buka. Si vous avez un simba, vous avez un téléphone. Mais moi, c'est un côté. Si vous avez une équation, vous avez un passé au Bayaki. Vous avez un désert. Vous avez un portail. Voilà. Voilà. Allez, vous, tu combien là? Stani allez. Bon, puis vous allez puta. Allez dans le puta de. Yes, Stani mutu. À l'axi le puta. À jui à vandicier. Vanda. Allez, bozo kimia, bozo calme. Loba. Nin, nde yemo kabandi ko loba. Nazandoki. Boye boye tu aluma kamebele. Tala ndenge zali boye. Moi noyo tanga zalaki déjà na 9 mois maman na kendeke wenze ndenga na zoki biscuit na lesie potoliaye. Potoko tsamala da kufa na mala toliaye. Mais a résister tina une année demi. Alors cette fois-ci ezalaki que protection divine. Toya to na zoki susuni ni na mokonzi na biso atangi kombo. Asengaki ensemble ndena yibaka na ndeka kindoki ensemble un petit bateau. A raconter nyonso. Mais lelo quand on appelle ces rapports, on a abiki, on appelle ces rapports obi joyeux vivant, yakanaye. Pouvoir appeler ça hypnotiser bateau. Au moins la qui est vrai, mutunyos na lupango pongi, même que sambe la te. Au cas où la mukaboe pongi titongo. Ça la mena va te belé. Comme ça au yena été exécuté. OK zongi ça yo après na tongo boyo moi na kufi. O akoma kine bien akufi. Voilà. Mais na juillet maintenant on a combien? Ange abimelinga betinga double moko na matini kolo na kwek donc ndenge na zabo ma bébé to ende ko bonde la poni siko prier tellement va anda telemi allez quel na ndako no yana kende soni bato ndoki à côté wana déjà to landa 6 biso to ke na simalise na allez abimika na tonga na coin mwana njili akina kenji lobi na tonga église plein de famille mobimba na vraiment, en tout cas, témoignage, c'est vraiment ma casse belé. Ozomona siko. Yango nzambe azana besoin. Bato bazwa pouvoir divin. Parce que mutu soka kena loge. Ake tope na maikari, tope na kankar, soki na rose courage, soki na nini ba franc-maçon. Ba luka ba pesa no mutu yango pouvoir. Tout le monde magie, tout ça comme un magicien, on peut se pouvoir initier, il y a pouvoir. Hein? On a ça là, baninu. Et ça la kindoki. Bah quand les sopes kindoki, bah les sopes on a ni. Pour pas se pouvoir, on banda ko sala makamutiti ba fungola miso ainsi de suite. Volez pas dans un pays zabongo. OK. Oyé pas dans Zambé. Respecter makambo yo. Okomona makambo ko salama. Vraiment. Pe oko avancer dans Zambé sans problème. Vraiment. Merci évangéliste Josué Lokamba. Tous un témoignage ya liboso et ça déconne toyeba déjà avant tout ça. Témoignage ya liboso nabi ke bomoni papa oyo. Comme on est papa Israël. Hein? Ndenga yepa na Zambé.
mais il moko boko yoka kotanga ba kombo na une adresse na ma comme surtout c'est un ancien boxeur champion de Kinshasa na badatu wana ndenga sala kombo aja ba ceinture ba ni tout mais ake asali pe ba musique asali ya mukili ba ni tout parce que ay ba kinzambete mais na kati ya box na ye ayeki kokuta na jo moko ya bandal soki kitambo si bandal ba bundi jo na beti foku OK et je ba ner awa alors ti ememie na maladi o ba boxer ba lenga ka na mutu na maboko o ba Mohamed Ali ba kufa nango nde asali nango 30 ans asa akenda ba église asala ndenge nyonso hôpital et tout donc moi izate bon azape couturier un vrai couturier ndenga sana alors et simbité donc a comment ko souffrir pe mutu e beta kai na ndenge moko yo sakana te donc degré mutu beta le impossible pendant 30 ans alors nde alandaki biso na émission na télévision nde aye to yambie to bondeli nzambe nzambe abikisi ye vraiment yo na zo témoigner esengo aza mutambamba bibotu voilà vraiment en tout cas toi là dans témoignage et puis tozonga si ezalinga inde frère kumbisi vena na tango wana osala box baba ngai fantôme mais na longola fantôme wana c'est les gars pona koma ko sambela comme na kumbisi vena na vandi na Kingunzi numéro 23 na ngamba makala bandi carrière na bon depuis 67 na bandi boxe avec na âge à 6 ans na eti bon na commis na 78 non 68 na beti musique na Empire Bakuba pa pepe kalete ko panzana et puis bango baki osala grand Empire Bakuba biso tika na grand Bakuba na beli solo na longo wana na continuer carrière na ya boxe ti na continuer ti na moni ke na commis na ba 76 na suis champion de Kinshasa et puis na 90 na suis champion de Kinshasa c'est deux fois na suis champion de Kinshasa bon ya ki to bundaki na adversaire moko azaka na kitambo bokulu abokulu wana nde abetanga foku ya sima mutu awa amutu wana banere bujaka antuka naza kokoloba tata makelele ya mukebo ye naza kolingo yoka ngote et puis provoka kuto banere wana eboma libala ya mwasi na ngai po mwasi banere wana provoka kuto ke non mwasi na ngai ya liboso akendeki po nakendeki pa mwasi po nakina basi mibale akendeki pa mwasi mibale nde nakina obela kuna mutu nere penza vraiment isalanga makasi et puis ezalaki wana ezalaki kosila lisusu te okomona 3 heures mutu bandi ko beta solution na mela bakisi ya ndenge na ndenge eloko moko te na mela bakisi ya ndenge na ndenge nazo mela mais esile calme et kozonga susu kaka ndenge wana mais zaki jour moko boye na landi sego souffre pasteur na radio na radio ngabi na ibsi mo sanga bitala église na mon église ngala ko sambela yango ngabi yoka témoignage wana mais ba témoignage belé na yoka na ba église mususu na tala ka mais témoignage wana esimba inga makasi ngabi église na ko sambela yango ngabi dimanche en tout cas fona kende bon na kiyaga dimanche te mena yaka lendi wana na ye okuta na pasteur pesinga mai wana na assembly na kena meli mai kena ndako lubizonga mardi na zongi albisomba huile d'olive na sombi huile d'olive assembly ya bikende na ke wana na monike en tout cas ezaki sute pona sala témoignage en tout cas na ngabi no fona zela na yeba penza sito esilite na sali 1 mois na sa kopesa témoignage te ezaki wana mutu oswa puis mukongo susu douleur ya mukongo yaki makasi kolamka na tongo moya kolamka eza te mokende musala penza na ba fatigue mais na monike nyonso wana penza tango asembele na monike nyonso ekei ngabi siko fona pesa penza témoignage na monike malade esili yango na yaki pa pasteur Lukamba Josué asembele linga na monike maladi wana ekosila pona box ndela tika na maladi esalinga presque 30 ans ya box wana wala carrière wana pe yango nde kasaki nga pe kosala so box salinga presque 30 ans na ikotika box comme ça la mususu comme ça na couture ko na pe tailleur na za grand artiste tailleur na sala kama bilamba ya kende ba miss na poto na 81 82 ni na sala musala pe na zo médaille pa ya les pauvres ça comme inongo ba décorer biso na palais du peuple tango na service à 15 ans de service tango comme ça na ngai tailleur na bani na
na 76 ti sikoyo na sala musala kitaya ona oyo nyonso bozolanda ngai awa na kimpata lobiko ezali pa pasteur Josué Lukamba bino nyonso boya baoyo bazwa baner bazwa maboma ke mitu esala susu bien te boya awa lobiko ezali kaka prière pa maso assemblée mayo yo meli yango mai yo moko koya nango ezate ke ye mutu akopesa mai wa kaka mai wana assemblée lango sombi opère na yo ezala mai ya pompe oye nango assemblée lango en tout cas oyo nyonso ana maladie déranger maladie ya mpese ezala maladie ya nzoko en tout cas bino nyonso boya awa pasteur Josué Lukamba oya kozwa libiki ezali awa. Merci en tout cas tozo sala boye pona ko la kisabatu ndenge ni nzamba zo sala ndenge ni nzamba zo opérer numéro ya moto na nzambe évangéliste Josué Lukamba ezawana nga ser na bino Cynthia na koya te na fanda boye pona lo makamko ya boye natika mosai na nzamba lo baka makamko ya boye tozo ende pona lobiko et puis en cas de besoin maladie au bengi mosali na nzambe benga soki molimo na nzambe et touché. Deuxième témoignage na biso ezali maman wana koteka mikate a évolué papa ça qui n'est une histoire ye azana bibwa atekaka mikate bon ndeka débrouiller puisque mpiake leki bon ndekone azana poto mais a débrouiller moi sakombi topé ekola ya mikate ya farine quoi asali au moins teki ezotula et lalipe et bomi mbongo donc azo débrouiller na côté mikate mais esimbaka te ndekone na poto atindi alandaki biso nde atindi kende kuna et pas na évangéliste Josué okutana naye ndiaye nzamba talisinga makambo naye amen na yebisi na soli na ye no bisala bisala yango respecter les principes divins tango tosi yango akei aye na bonde supo na ye tango ake apesa nga soki 20 000 francs abi na oselo offrande na ngai yango asele akei mama nzamba ye ko fula ye bino moko botala bokotala vraiment total OK mutabandaki na ekolo moko akomi na banzunga ma famille na batuki vraiment ki azosala ba jeep ezo tele mezo somba avant 11h et c'est Sylvie non c'est engagé na bato botekele vraiment les là voyager na pour dire que Zambia zana capacité wana yoki soki omeki na musike simbite yaka futabiye yaka vraiment voilà je présente un bon benga na koya voilà voyager na ko sambela nzambo sala voilà vraiment évangéliste Josué Lukamba zara partout aza moi à Paris moi à Londres côté en Allemagne côté partout y a place nyonso ndenga bando ki ba se déplacer wana ndepeka ya landa bango pe partout place bazali en tout cas ko banga te ke Cynthia ndenga ni bato bazo benga ngai papa to za témoigner ndenga ni na benga pasteur wana bosaki na émission maman Cynthia aza ndenga ni esa mamba solo beza solo nazo comportement nazo tout na mituna belé mais nazo esa banga bo benga bo sora mutu na total deuxième témoignage comme langa sœur Sylvie Makita na vandi na bibwa bon liboso nazaka koteka bien te nazaka olamba mikate mais ozomona koteka moka ya bongo ba client penza bazate mo boyeko lala mais à partir na ya awa na mema en tout cas commentaire ezate na sala kombo na bibwa wana na yebite et comment olekelanga moko nazamba client moko nazaka mususu na troublé nazomona te na tekela nani na tekela te na koma oluwe na batu bazo tekela ngai parce que ngamona kokate et comment kolekela ngai na sala kombo voire même papa au moins papa responsable na veste na jeep mais akiti azo sombaka mikate na ngai elekelanga moko yango na pesa nzambe merci nzambe o atindanga awa na mema yango na kumisaka etangu nyonso parce que o ezaki difficile na vie nanga et comme facile ba o nyonso ba olanda ngai ba o ba moni ke mbongo na bango marchera te ba ya na mema ba ko se retrouver loko ngai. Merci moto na nzambe bat bazo benga op évolution ezali parce que bat bazo benga merci pour le témoignage si bato ba benga na 70% Baji déjà solution. Vraiment. Voilà, babengi papa merci, ba pesi pour frère na bango. 30% na baji solution. Je suis sincère devant Dieu. Vraiment. Alors et pas dans Zambie zaboua. Persévérance. To ko bonde le logi solution te, lobi oko za pe solution. Merci papa to comme na suka, ba excusez biso bona ke lumière ici le tabache la biso groupe kuna, chance que to comme na suka, bo comprendre biso technique eza ba léa nango, eza ba léa direct. Mon gentil papa par rapport à balandi biso le. Bato balandi biso. Vraiment. Je suis le moindre de tous les évangélistes. Naza nanga ilo côté. Amen. Eza ngolo nzambe.
Ezalité, ce qui n'a zolo babouende, n'a super pasteur, super évangéliste. Non, je suis un simple évangéliste. Appelez-moi même frère Josué. Et l'ongolinga est l'autre côté. Mais nazali comme ma lumière, ou eko sungayo. Donc, voilà. Ndoki, to satana azama B na point 0. Voilà, et l'oko na kolo. Mais yo lokolo zali mona nzambe, ou lingi nzambe, il est temps. Il y a mettre en pratique makambo oyo. Soko moni okokite benga biso. Chaque pasteur a un don aye. Chaque pasteur a un pouvoir nzamba pesier. Voilà. Pour Moïse a différent na Jean-Baptiste. Vous comprenez? Moïse, topé Élie a différent na Pierre na Paul. C'est-à-dire pour na badon, na lui bongo différent na badon. Voilà. Yanga don nzamba pesinga yangoyo benganga to sambela nzamba osala. Soki to sambela ki nzamba salite benga lisusu. Voilà. To sambela biso to kolembate. Mais soki o benginga, o zingati comme message pour naza pasteur na to sala l'émission bato bazo benga. Moyena yamba ezate. Mais soki comme message tant on comme libre, voilà. Na répondre yo et nzambe ya ko se manifester. Soki pour lingo sunga émission, o sungi biso pour na to sala ba émission ebele, pour na makambize ebele, tu ko pesa tito comme na place mususu yoke, to ko sala prière d'ensemble et puis to comme na place à comment prier. Tout là que ça va te donner nos prières afin qu'on ait exaucement à coup sûr. Amen. Amen. Et nous allons se manifester. Vraiment. Voilà, je vous aime beaucoup. Et na salut bien surtout. OK, na lingi to bon de l'ensemble. Sala ne toujours simba ngai. Kama boko wana ndengi osane to simba, o sim place ozobela. Soko lingi ozana mai ozui mai et nzamba se manifester. Au nom de Jésus, miracle s'opérer. Onction ya nzambe oyo ezananga. Na libéré sikoyo et là tanzot nayo au nom de Jésus touché yo guérison ekota délivrance musala ozwa mikanda ozwa solution ozwa likamona yo mane komikis on met là au vivre miracle na kombo na Yesu amen. Amen. Merci en tout cas là-bas on se balandi biso pour na lelo to suki wana bobenga musana nzambe bo s'abonner bo partager be mission zo sala honneur na Jésus Christ. Voulez-vous une excellente décoration de vos événements avec un service expérimenté? Ne cherchez plus. Bernice Décor Events est là. Nous imaginons, concevons et réalisons pour chacun de vos événements une décoration éphémère, sur mesure et personnalisable. Faites-nous confiance, nous sommes là pour faire de votre rêve une réalité. Habillez vos événements avec Bernice Décor Events. Fini le recrutement hors norme et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Besoin de agents professionnels, sérieux et honnêtes? Ne vous inquiétez plus, car tous nos agents sont formés et capables de vous offrir de services rapides, professionnels et de qualité. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV.